nayekolakisa bino nzela oyo ndenge basala yango béton babetona yango. Et puis deuxièmement otala bino moko lotiliki minda kitoko avec partenaire idéologie ya kolobela kutu te. En tout cas bana quartier 5 baza vraiment na esengo makasi. Alors nazobanda awa kolakisa bino ti na shit na ngai là bozomona eza bongo ba engin oyo sala misala awa ba engin oyo sala misala no moko ba misala pene na silite ba misala na silite eza vraiment na chantier minda pelele donc la lumière est là. Soki éclairage eza te mutu akolongwa kuna po ya liboso okolongwa kuna te po ya kota veni simple mulili na kuli na mulili wana omwa mutu so pomene ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube Yabiso Podcast, en tout cas, un grand merci à vous. Vous s'abonnez massivement. Ok, si la cloche de notification, comme ça, on a une émission qui est nenge kubanda comme la bino awa na chaîne na bino. Donc tous à la page TikTok, tous à Facebook, tous à Instagram et puis sur YouTube aussi. Pour Betty Kaka Yabiso Podcast. Voilà, chers amis internautes, quant à moi, votre humble serviteur, Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414, mon habitant à Bino. Na remercie Seigneur notre Dieu parce que y a une qui est tout le monde. Pourquoi il y a Lelo. Un grand merci aussi à l'étranger d'affaires Batumoko bien. Et ça se fait aussi Mère Boss, Maman Laura Chou, Maman Yabana Ebele depuis Londres. Et grand merci à mauvais Capolisopo, moi au niveau britannique depuis Londres, mauvais Capolisopo. Un grand merci à mon sponsor privé, mauvais Charlie Wayingu. Il y a Maman Coco Matiatima 001 depuis Canada. Voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, Naza Awa Nadisika Changu, précisément dans quartier 5, là, Bouzoumouna Wana, Naza vers route 2e République. Alors, Awa Naekolak Sabino, je suis sur arrêt Armain, Papa Komanda pe a sonama. Nayekolakisa bino nini? Nayekolakisa bino nzela oyo ndenge basala yango béton babetona yango. Et puis deuxièmement otala bino moko lotiliki minda kitoko avec partenaire idéologie ya kolobela kutu te. En tout cas bana quartier 5 baza vraiment na esengo makasi. Alors nazobanda awa kolakisa bino ti na shit na ngai bokozala bongo surpris esika oyo nako suka. Voilà, chers amis téléspectateurs, na bandi bongo kokende kolakisa bino po bino boyebi ete couloir oyo ezalaka vraiment boyete awa Ahmed Sali ezalaka vraiment salité vers arrêt Papa Komanda ezalaki vraiment salité, mais lelo oyo ekomi miroir parce que tant nazomona bamini ezopela boye nazomona mbala moko na neti na mama toni wana couloir Madiakoko nazomona vraiment nazomona ba avenue du stade ndenge ba mina vraiment ezalaka. Alors awa pe na disika changu précisément na commune ya Njili, donc Léon a dans une grande partie il y a quartier 5 seulement, il y a quartier 5 où tu as la Bilmoko banjiloise au baza libanda en tout cas na osenga bon manifester et cause la vraiment alors minibota la lotili qui ndenge komi en tout cas coup de chapeau na gouvernement congolais. Alors ndenge profita ba taxe na biso ba impôt moni ba mbongo kenda na trésor public
et yango bomoni bongo misala pe et bandi bongo au salama. Donc voilà, naza sur route Oyo, il y a direction, il y a Papa Komanda Tina Chitanga. Voilà, suivi avec intégralité sur cette chaîne Yabiso Podcast. Tout juste après. Merci. Voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, et en plus, il faut vraiment battre la vidéo pour la pessimiste. Vous apprenez malamu pour l'imbarmate au bamba. Na ba lampadaire oyo ba télévision awa on a tous à la bongo éclairé et courant il faut arrêter mais bien à côté parce que avec la bongo na panneau solaire ça ba panneau solaire donc tout va nini ya ko batela yango pour que tous à na insécurité donc parce que ceux qui m'ont les amis dans quartier le monde a bongo ba insécurité et côté kuluna côté ba braqueur côté ba criminel vous attendez alors maintenant tant que ça bon na lumière na biso de ce banner ko batela ngo les vraiment très important. Alors misala pena nous ici vraiment te na ko la sabino na bongo na ko bota la mine ndenge zopela vraiment avec un partenaire de Jules zela pena ko kitoko ko ça pena tonga ko mona yango dans le calme. Voilà, ne sachez pas, restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. Voilà, là, vous avez les abonnés, engin ou ça la awa, engin ça la, nous moko ba misa pena na silité, ba misa na silité, ça vraiment la chantier, minna pelela donc la lumière est là. La lumière est là. Là, vous avez ça. Là, vous avez une voiture, vous avez mettre Nzimbi métal, l'autre fois, ça la émission awa, ça la émission naïe, à la sarabino, denga ça la ba F naïe, donc mettre Nzimbi métal, awa na Jules quartier 5, non loin vers marché, donc non loin vers marché, il y a quartier 5. Et place vous avez une boka monter, ça va bongo Wenze ya Mabaya. Wenze ya Mabaya. Na bota la bino mo batela ba kitsi ba tuzo ko teka na bango ba soir ndenge ka ezalaka donc yango baka nzela to pe le siliki et benda vraiment ba activité ebele benda ba activité ebele là na banaki na coin ya route ya deuxième république imena nazo kende yango sikoyo sona keboye na bima Saint-Martin maintenant la kinenzela wana te bola bima bongo Saint-Martin na route ya Maître Croquet. Alors nazo kitasko awa na seno malembe na direction ya boulangerie idéale na direction ya Maître Ladi Kopo la route bimo du c'est idéal ndenge komi mine na kitoko bato bazotambola dans le calme ba moto peut circuler normalement. Merci, c'est tout juste après. Suivez.
kozomona bino quartier et développé makasi ba lampadaire ezopela ndenge nabaki koyeba ndenge nini ya kobatela yango kozwa libanga te obwaka likolo poke bavitre wana epanzana to mpe baminda epanzana botala bino moko bamama bazoteka awa je crois que bato bazovanda vraiment ti ba 18h pardon ti ba minuit donc ti ba minuit circulation eza vraiment avec parte na idéologie donc bozomona bino moko c'est là vraiment ça va donc c'est là vraiment ça va béton utala bino moko béton donc béton vraiment donc nazotambola pena likolo ya béton dans le calme et sous la lumière aussi donc en tout cas courant soki eza te ya kopela na ye parce que eza bongo ba panneau solaire nde alobela na bino eza ba panneau solaire koyeba kobatela yango ekozala malamu mingi puis surtout mingimingi baterrasse etika kobwaka bosoto na ba canalisation oyo basali biso eza uniquement mpona kocanaliser mai parce que soki mbula ebeti ekokuta bosoto bamai nyonso ebanda kokota bongo na ba rez social kozala bongo na bachaussée koza pena malamu mingi te tala toza na saison sèche mais la lumière ezovibre quand même ezobriller plutôt ezobriller donc je crois que na eza toujours awa na quartier 5 azokita malembe ntina kokoma bongo foto ya Sainte Thérèse nakolakisa bino mpe comment baminda ezopela mpe na stade ya omnisport oyo basali biso na Sainte Thérèse wana avec un partenaire biologie puis komona mpe lisusu boulevard Lwemba ndenge nini kuna mpe lisusu bazobenga bongo quartier 7 c'est Paris quartier 7 c'est Paris alors ndeba kaka il faut apprécier l'homme à son époque donc félicitations aussi na excellence monsieur le bourgmestre ya commune Anjili na kombo ya Papi Mbumba Ngalema oyo bazobenga ye mikolo oyo Fati Junior donc félicitations parce que ntango yazaki bongo pouvoir avandaki na ebonga epuis tomoni bongo misala se réaliser soki ezali mpe moto mosusu toyonga te bape moto mosusu mais lokola eza époque ya Papi Mbumba Fati Junior ela tozolobela te kombo na ye tro nde kaka ezalaka en tout cas félicitations na bayi Congomani et population gilloise koyeba vraiment kobatela biloko na biso kozala malamu mingi Njili en tout cas babénéficie na infrastructure nde kaka le garant de la nation mokonzi ya mboka monsieur le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton ndenge alobaki Njili akotonga yango akosala pena banzela ekozala kitoko ela tomoni mpe chose promis chose faite donc voilà TVZ Radio te biso tokitaka sur le terrain kolakisa bino baréalisation oyo banjilo bazelaki komona bongo banzela komona mpe bongo baminga ndenge ezopela motala bino moko lumière vena kitoko makasi na ndenge kutu ya kosangana te suivez. Voilà, ate bamukela lakisa bino vraiment ndenge nini batieli yango na kopusana wana kolakisa bino comment ndenge batieli yango ndenge batie voilà bozomona bino moko béton bakangi pena avec un partenaire idéologie moni si quelque panneau yango wana donc panneau yango wana koyeba kobatela yango ekozala pena malamu mingi merci. Mbote papa? Ouais, mbote. Comment on dit papa? Papa Timba.
Papa Timba Mani Nanjil, 45 ans. Avenue Mayunda. Après Mayunda. Ok, merci beaucoup. Papa Oza, Njilwa Penato, Zaga Ravena. Nabota Nanjil, Poli Nanjil. Bon. Donc, nabi okutaka Nanjil. Nagi na quartier 9. Sikoyo. Voilà, tu as combien de direction au Tozali? Direction, direction ya Oyo la di kopo. Una na suka eza 5 honorable Makele Nzi. Ok, merci beaucoup papa. Tu vois qu'aujourd'hui histoire qui il y a au fond de notre monde yango macadam, mais je crois que non les alaka beauté tu vois histoire qui il y a nzela onenge zalaka na kala. Ah, donc moi je vais te chose moi te pondé ezaki na kala, tozaki na problème nanu. À part éclairage. Mulili maye bana kokota bula so petit côté na Kimpogo maye nyonso ya kokota koto maye banda utakuna uta na Kimpogo awo soko ye donc mawato fo tambula na baboti comme mati makadama na Saint-Thérèse fo na baboti ça baboti tuko kubimati lelo pena basali bino nzela kitoko vraiment moi to ma wundina kumisa sécurité ko eloko esalami to community tu vas 22h 23h ba to sa bibanda c'est parce que éclairage ezali moins des années ba to so ba oti ba lingi ba koti ndako mas konde comme ça va donc to ba mina oyo normalement epelaka herni epelaka ba 18h30 et kata herni kata ka so to comme quand tongo ba 7h et 4 ba su ko charger 18h30 sur ba l'ensemble. OK, merci beaucoup. Na ndenge ba oza parce que ça cadeau ya mokonza mboka apesi bino pena cadeau kotala boye awa pena bongo pena na lumière visibilité ko pe kitoko makasi maintenant okoki koloba nini na ba oyo bazalaka babebisi balinga suivant mingi kobebisa biloko oyo baosala biso me wana baza baennemi ya mboka puisque baminda tomonaki yango mais eya même catégorie te na oyo ezalaki na terrain Saint-Thérèse. Il y a terrain Saint-Thérèse kaka bato kaka komaki kolongola ba batterie ba panneau wa pele wazaki batterie na se awa baina ko yiba ba panneau ba komo yiba ba batterie nzaka omona donc so bato okengela yango pe to linga te mutu ya alo mata poto yo sani na ko linga ngote donc c'est que quand il bosse dans nos so moko population sur la population osali sécurité ya malonga te eloko ta ekobeba habite so otuna nani et puis ndenge za awa possibilité ya bien eza po eza likolo toyebi te soki bakomata likolo kuta po longo mais tant nyonso to en tout cas tozalaka libanda donc toloba oyo basalango système oyo te ezalaki na terrain ya Saint-Thérèse donc ye batterie na ye aza likolo moyen oyo mata oyo longola eza te mais oyo ezalaka bongo na terrain Saint-Thérèse na kala babatterie nango ezalaka na se e yango bayibaka batterie nango ebanda kozala na se baye na kobanda kodemonte batterie akina batterie après soki comme na butu baye y compris na batechnicien oyo bandeke kosala yango bango basola bakoya babeti basasi bato nyonso bapemepemeni wana mapango wana biso wana kobanga ale babamati bake balongoli yango nyonso ti nde basisaka tout autour ya terrain wana kaka bato basilisa oyo possibilité yango eza te mpo eza likolo kuna po toyebi te puisque so osalika erreur omati baomona yo kaka. Ok, maintenant il faut kobatela yango parce que anakitisi mpe to ya insécurité po criminel moya kota eza te moyibi moya kota mpe eza te faut kobatela mo surtout bajeune oyo bazalaka lwenge kovandisa bango te bango oyo kozala pena malamu mingi ke babebisa ekozala malamu mingi te onde tozawa totika mingi te match ya RDC fo ebanda sikoyo soki éclairage eza te mutu akolongwa kuna po ya liboso okolongwa kuna te po ya okota veni simple mulili na mulili wana omona mutu moso bomene sinaka ni kuna boye oleka boye babimeli mais sikoyo pele éclairage ekomi partout ezo moyibi so osalikaka erreur ekufi na yo
Vraiment, ça va bien. Maintenant, si vous le mettez aux autres, en tout cas, pendant que combien biso da terrasse na biso mai na biso ezokota na terrasse donc mai comme les capena ezokota na terrasse bango pe kuna na terrasse na bango mai ezoleka ezoke eloko kaka moko to déplorer eza ba milangi milango wana comme ça ile on mai ba mso bazozomisa suka na terrasse eza malamu mingi te kotala ba biloko boye eza malamu mingi te basali nzela ba canalisation basali kitoko ko ba decha ba sama ekutisika biso moko na kaka veto za conscient yetu normalement nga moko na koya na ye na pa una nini ngoli ba bidon na nyuso kutango pembeni so comme na poko kauki tumbi yango siko ndenge batangi asiboye bato bakoma bitila au mela sikle na ye akoyele mso abwaki boye opa koya kamata dindi ka bonene donc to kwa siko ndenge bazo tango beton na yango bazo kango na beton ezaba malamu mingi puisque soko kene kota terre kuna anteni na biso kana kuwa nango po vire terre so mususu eza na boye eza dia boucher wani efe ya kuboka milangi so mayeye maye kende penza eza te. Merci beaucoup. Ouais, c'est tout. Et là, awa nazo koma siko na chute. Non, pardon, na chute tena koma siko na kwa. Et siko wapi makadam ozo mabongo Sainte-Thérèse na arrêt station, la station ya Sainte-Thérèse wana. Et puis nga siko na kindango na sima esika ba sali biso omnisport. Là nazo progresser car nous nazo koma bongo na kwa. Donc naza toujours na Njili quartier 5 Botala Binomoko lumière pena kitoko avec un partenaire idéologique Tobe Bisate ce qui est vendu vraiment 3 ans 4 ans et vous avez na malamu mingi. Merci. Restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast. Voilà, là on a mis ce qu'on a quoi. Nzela oyo ya kebongo Sainte-Thérèse bongo na ba mina ozo pela liboso na wala za bongo nzela kebongo Sainte-Thérèse vers station et là au besoin za bongo clôture ya Omnisport Omnisport ba sali biso awa na Njili Sainte-Thérèse mina ngana zo progresser malembe na kinde ko baluka na zo bimana point ya route ya maître Coquet. Donc nous avons na route ya maître Coquet, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. En tout cas, Bamamba Bouye, bozonka na chaîne nous molinga makasi ya biso podcast parce que awande ba soda bazali. Donc tanyo surtout betara. Donc tanyo c'est vraiment tout ça là pour que vous allez bongo satisfait. Alors benga voisin, benga voisine et pour s'abonner massivement et vous appelez malamingo que tina cloche ya notification et comme ça au moment bongo ba émission kitoko banda bongo comme la bino kaka awa na chaîne nous ngaka ya biso podcast. Restez toujours branchés là nazo kende na bimasco vers direction ya maître Coquet. Voilà.
Et voilà, chers amis téléspectateurs, donc awa la bimi sikoyo na direction oyo ba bengaka bongo maître Croquet nzela oyo ya azokende bongo azomema biso ti na commune ya Kimanteke na quartier Salongo sika tobenga bongo wenze ya Bakwanga. Donc awa naza na frontière entre quartier 5 na quartier 6. Donc là bozomona ngambo wana eza bongo quartier 5. Eza quartier 5 et awa na ngambo oyo sika scooter wana ezali wala nde quartier 6. Alors ngana osala bongo continuité nanga na bongo na coin ya virage wana pour la Sabino lolenge nini misala ezo salama vraiment avec un parti na idéologie. Donc voilà bomoni bino moko awa on est à bon stade il y a Omnisport il y a Sainte-Thérèse Omnisport va saluer biso awa na Sainte-Thérèse. Donc voilà je mon abino moko mine na pena lumière pena kitoko avec un parti na idéologie. On ça la bonne continuité na ngai donc continuité nazo continuer na kende malembe merci. Là ba ami tuko bozomona ba moto wana bango bazouta quartier 1 bazo vers boulevard Lumba et ba moto top ne ba okende bongo quartier 13 bazo kende bongo Kimanteke na toujours na direction ya maître Croquet. Donc voilà et maintenant ngana kita sko malembe sina kobima na point ya nzela oyo azomema biso beka susu na Sainte-Thérèse na Olax Sabino esika pe ekutani bongo na boulevard Lumba. Donc voilà oyo quartier 6 donc bozomona nazokende nango malembe ko Olax Sabino kaka nde ba lumière nzela déjà na lobela na Olax Sabino déjà nzela maintenant ngale yo na yekolobela bongo lumière na yekolobela lumière otala bongo ba lapadère ba télévision awa en tout cas kitoko makasi avec un partenaire idéologie bomoni bino moko voilà kitoko makasi neti na film bozomona bino moko sali pena bien voilà te bandenge ya kobatela ngo ekozala pena malamu mingi na sa bozomona na kati ya stade lumière aza makasi te po misala na esili te soki misala esili la bomona pena lumière kopela pena kitoko nde kaka ezalaka po ezala na chantier bazobisala no misala malembe bako dévoiler ba secret mosusu te eza na kati wana baokende no malembe yomoni lumière eza pena makasi vraiment te donc nzela kitoko voilà.
Là, tout le monde a pena le cobalalité. Bon, ça la pena misala avec partenaire idéologie. Bouene Zalara. Et donc on a biso mon teze ba ndengini ni yako entretenir ngo, ndengini ni yako tiabongo bopeto, vous appena malamu mingi. Donc voilà. Bandeko bangala ba ça pena musala. Ba ça la pena musala. Bouene Zalara. Tant ba pesi biso logo bijou et ba pe ndengini ni ya kobatela ngo bazana clôture ya Omnisport ya Sainte-Thérèse. Sac bassin libiso awa dans Gilles Sainte-Thérèse autant la bino moko lumière ba minda pena kitoko bande ko ba otambola pe bien ba moteur à 2 pneus ba mituka ba 3 pneus ba moteur 3 pneus ba otambola avec un partenaire idéologie lumière yango bozomo la bino moko ndabe mnoka TPZ radio te donc radio kotika la radio TP kotika la TP. Non, ndenge botinda ngai na sela bino ko banda area armée disali ko le to ko benga bongo area papa komona personnel na eko kitabongo ti awa na nzela oyo auti bongo bitu resulta Sainte-Thérèse azokende bongo vers virage Kaboli bongo quartier 9 na quartier 8 azokende pe susu c'est comment azokende ba j'ai les brasseries à bientôt nazokoma bongo na macadam moi voilà. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. Donc voilà, on a la suki vraiment pour na mokolo ya lelo et à la prochaine na rekota bongo là ba minde bozomo na eza boulevard Lemba. À la prochaine émission on va boulevard Lemba toujours na butu mais leo na bandaki na armée wana na ko suka awa na direction oyo ake si na maître Coquet bozomo na ko la sabino bala pader vraiment na baminda benezo pela avec partenaire idéologie que ba nengeni ya kobatela ngo ko sala bien et là bozomo na wana eza clôture ya Omnisport stade bassin biso awa na Jules Sainte-Thérèse. Donc voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, vous avez nombreux devant ba etando ekela bino ko landa bongo émission le ndeka botinda ki mona bitinda na bino wata qui fait 4 les de la presse congolaise autrement appelé Exode 1414. En tout cas, un grand merci à vous. Un grand merci aussi à l'étranger d'affaires Batumoko bien. Un grand merci à mon frère Derlin Mitouvova. Un grand merci à ma grande sœur Clarisse, ma grande sœur là, Namosa Pemba Zangambanda, Nzela Linokola Portalola. Un grand merci aussi à ingénieur Doba Sadissa, Montréal. Un grand merci aussi à maître Jean Fumo. Voilà, Nagi Kolak Sabino, Bamin Naraga, Nenge Ezopela. Voilà, et ça le pena. Là, je vois mon ami Sigalo, donc voilà, avec un partenaire idéologique. Mon vieux Charlie Wayungu, il y a Maman Coco Machatima. Donc voilà, et on se retrouve à la prochaine numéro, ce qui est sur ma scie à Zomité. Bye. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo